Il y a des Ngwabana, donc. Bill Clinton, Mackintosh, on va remettre les sous. Papi Kakol, c'est bon dans la machine. Bill Boy, c'est le boy. Guerre wana siko. Faire on va poser une question lobby par rapport à salle. À lobby binomo ko boyebi. O bozolanda. Binomo ko boyebi sonyo stoyebi ni ex Bercy. Place à faire go la face produit. Berité Watanabe batei. Ba miel de so batei, ba Fabregas batei, ba Deplit batei. Ba Olivier batei, o azale lo pa hérité Watanabe. Siko to bomana pona nini. Our Lady Anna Paula dos Santos, la première dame de la Cameroun, Chantal Biya, la fille spéciale du Congo-Brazza, Claudia Sassou, l'honorable Christian Makoso, Ali Awasi, the First Lady of Congo, Denise Nyakero. Here we go. Bless us. Na ba distinguo na berité Watanabe bazalaki o asali lelo volonté asali lelo asala pe fierté a wonga musique à maison mère ko ina na nenga mukete na album Dynasty babi quelque chose se prépare Kalami te faire go lancer logo mo jemo be faire go nga sala biso bino ba golo bozolanda biso te bite faire go nga sala biso nini Monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Merci beaucoup, chers internautes. Bienvenue à votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV. On a le vitesse au Wapinabi. Tu as tellement belle bolinga héritier Ibula. Moi, Nantsukana Bango Nyoso. Merci beaucoup. Tous avons le premier jour de la semaine. Bon début de la semaine à tous et à toutes. Bato Nyoso Bozoter Kolanda. Héritier Ibula, on a évité. Donc, on a dit que vous avez tellement belle bolinga. Chaîne au Congo Température. Souvent, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Congo Température. Soto s'abonner. Kobo sanate erotika ta mo message tala pe mo vidéo et ko sala moi kitoko na elengi moto no so na poste ya promotion ana boutique azana nini na terrasse azana shop azana ni ana poste ba c'est les promotions spot et ko na kata chaîne en tout cas n'essaye pas donc kobo sanate ko contacter biso na plus 243 89 95 59 158 bien na numéro ezana Europe ya mère yemoro ozoé directement bokosola par rapport il y a ba détails ya na biga tellement que non week-end est vraiment tombé parce que tout le monde est bon arrivé il y a héritier Watanabe na Fabregas on va comme dit bon on a quatre mabela après qu'on a confiné pendant 5 mois en Europe même le lot baza déjà na Kinshasa et ça a dit qu'il te connaît les faire rigola oh ces journées bon on a quatre à Paris en tout cas comme a fait rigolo na kati ya Paris a été tombé en nenga mukete parce que il a dit si maintenant artiste a été absent na Europe même on y a ta makolo na en tout cas batte belé ba sepe la qui puis comme on a match o ebeta matiwana et tout le coup ya bato zalaki on a habité ba bosana ti distanciation sociale ou bien nini parce que beto zalaka moi 1 mètre la nenge zalaka par rapport à pandémie mais comme on a bato baza ko se serraner na nenga mukete en Europe parce que bango ezalaki so biso to na mo manifestation mo tozo kangana bo be okeba bozalaka mopanzi mais bango moko pe na poto to mona ba yaki et tout le coup ya bato ya ko lakisa que non artiste azape aimé tout le monde a pu bana bandal batonda diwane belé pour na soutenir les padres Ferregola et ça dit qui te connaît lengi. Merci beaucoup à champion Wadole le tout puissant
depuis La Rochelle, le tout-puissant, champion Wadol depuis La Rochelle. Pourquoi pas Maman Rosette la fleur d'amour? Pourquoi pas Ayanika Fumunteke, papa na Brian na Briana Motema Dorcas Nzumba. Mon président Bruno Lubi Kambon, propre Sandra Wangata, maman na petit bon Broly, 10 à match. Pourquoi pas Patrick Kituta? Na quatre États-Unis, Pierrot Bomaye, Mister Makassi, René Kotila, Carl Lewis, Air France toujours, 3L magique, John Lili Tinsala. Donc c'est ça, par rapport héritier Watanabe, même avion n'a fait na Fabrigaz. Est-ce que Bazalaki na classe à l'école, Bazalaki na classe à C, est-ce que Bapesanaki Bambote atterrissage na bango bakutanaki basololaki kotala ba guerre moko bandi ko bima bima suna wenge o ezalaki te ba guerre moko boye o ezalaki to moni brigade Sarbati Amati azobunisa c'est le scram ba guerre ni ne sila raté ezonyi nsi tolandi ba mission mususu tolandi pe héritier Watanabe na ndenga bande ko défendre ko loba par rapport à mamu eleka na wenge na ndenga to moni ba musicien ya wenge musique à maison mère ba oyo ba bima miel de son kuno itake héritier Watanabe on ne sait pas bino na bino bana tata moko bobundela nini ba guerre d'esprit bato ba yebi histoire a wenge bato tu bande ko zana bala samba wana te bi ba guerre on ndenge bande ko leka nana zati populaire tant héritier Watanabe atikalati nana zati populaire na kati ya wenge musique à maison mère ba o ba ola na biso ba ngomo ba opesa ba réponse comment bo bundisa kaka bino na bino bo swanaka héritier Watanabe atama déjà nzela na ya salaka atama déjà nzela na orchestre na la team o azo bunda azo tchaba force na ye ezo la tseke bana oyo bazati moni so bazati encadré par professeur ou en son azati formaté boros à la 50 bozu formation place moko ya koyekola par exemple boyokoli froid na 50 personnes wana ekozala 2 ou 3 4 personnes bakozala brillant ba oyo ezaki so babenye kope eza ya boye soka simbi congélateur wana apesongo makambo mais siko bino bozalaki pour la musique et puis so bozalaki ouer apesaki mutu nyonso formation na formation ouer apesaki mutu nyonso bana o mayele bazalaki badistingue mpe bazalaki na badistingue wana héritier Watanabe bazalaki o asali lelo volonté asali lelo asala pe fierté a wenge musique à maison mère eza ba musicien mususu kutu asala neka vocal moko mais lelo zo beta pe mi ya batu mususu ba pesa mo pe ba chance mais lelo foin en tout cas to tika débat on a bana clan wenge ko simbate bana wenge musique à maison mère papa zaka moko Wilson ou format bino yango to lobi ke exception zalaka parce que bino bozaki loko la deuxième tour ba o ba longwati premier tour ezaki ba shetani gola ba banani ba Bill Clinton Macintosh ba c'est le scram Bemel alias ba JDT mulopwe après y deuxième lot héritier Watanabe batei ba miel de so batei ba Fabrigaz batei ba Deplit batei ba Olivier Rabatei o azale lo pa héritier Watanabe siko to bomana pona nini en tout cas to senyi kimia na bana wenge musique à maison mère merci beaucoup ba tshela biso ba image to mona ndenge faire gola ningi saki Paris zaki tomber ya kosakana te après match otala ndenge makambo ningana ti boyoka ndenge faire gola za koloba pour la prochaine concert après avoir obimisa single 0 boroyoka maloba faire gola o alobati en fait aussi tampen soza d'accord na ngai tshela biso kaka nenga ngwima batu na matele ndenge bachati play
bana yede nango bana donc beaucoup vraiment des artistes azaki bongo aimé na kati ya Paris toza kozela album Dynasty o esanisi ba couleur ebele ba c'est le scram ba JDT ba Bill Clinton Mackintosh o ba robeta lisusu Papi Kakol c'est bondo na machine Bill Kotoyo c'est le Bill Kotoyo bazara Bill Boy c'est le boy guerre wana siko Ekoïne na nenga mukete na album Dynasty Babi quelque chose se prépare Kalami te faire go la lancer logo mo jemo be faire go la linga sala biso bino ba golo bozo landa biso te te faire go la linga sala biso nini anga sala ba misi anga sala peuple congolais nini alinga laksani na monde entier alinga prouver nini alinga prouver biso na nini oya prouver na nous te bon to yebite si peut-être faire go il voulait changer aussi des choses na musique parce que il était critiqué à tout moment, faire égol à Lali, faire égol à Lobagelo, faire égol à Jésus. Mais aujourd'hui, faire égol à sort dans son silence. Faire égol à poser une question par rapport à ça. À l'obi binomoko boyebi. O bozolanda. Binomoko boyebi, sonyo stoyebi ni ex-Bercy. Place où faire égol à face produit. O yemora lobby. Aboy kotanga combo. Aboy oselango. Ba chantage l'internet. Mais on a compris directement faire égol avoir joué dans ex-Bercy à Obeta concert pour qu'on s'appelle ça. Ba mélomane union so après absence belé y a ba concert n'engé beta marana potote na Obeta tina oye par Obeta ils ont continué kaka pour qu'on s'appelle ça communauté congolaise. C'était là en bref par rapport y a ba actualité où ils ont été dominés. Ba te belé pe balanda di bon ba réaction Fabregas par rapport y arrivé na ye na nenga les gars émission na oya lobati Nata confinement, ba musicien au Fabregas atalati, ça n'engage gaye moro malobe utek na munoko Fabregas atangati ba musicien oyo ye abane rolana na confinement ndenge bana na ye baba nepe ko loba papa oyo papa musicien oyo celui-ci est danger o azaboy ba nego expliquer donc c'est ça ce sont nos artistes en tout cas discrimination de totika tozala esprit moko et kozala bien ming ndenga lo baga héritier ibula donc to monani soti nzambe na okata no tene na bosana sans oublier na pesa bambo tata mona bato ba soutenir héritier ibula maman Rosette la faire d'ambo muzali nga fina mamo play merci beaucoup le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle, pourquoi pas à Patrick qui tout en direct de l'États-Unis, pourquoi pas à mon président Bruno Lubi Kambonga propre Kalaming atterrissage na bakin. Merci à Sandra Wanga ta maman na petit bon junior et Broly 10 à match, pourquoi pas Yannick Fumunset papa na Brian et Mr Makasi même aura toujours, pourquoi pas Isaac Monganga papa na Benol Motema Aigle Noir Izama Kambu Pierrot Bomaye Tokoko Makaka na place oba tu balingi to koma 3L magique lotis longue lu fontaine na biso malembe tu kwendila biso bayaka solo bayaka to boya na biso fantamu yaka solo héritier Ibula. Je dis merci à Dali Ibula maman Mokonzi balobi une année de mariage ya héritier Ibula to kongisi ngo bongo lelo le 7 septembre ça dit jour oyo to ça dit vraiment heureux. Donc en tout cas merci beaucoup Nanzambe o asala likolo c'est pourquoi pas mon parrain papa Alain Kalambay motema nana Kalambay na ba soutien, merci beaucoup à mon pasteur Chiro Kinwani na ba prière Nzambe azome mabiso kaka likolo nenga lo bakérité Ibula souvent to monani soki Nzambe azongi nanu te play. La Camerounaise, très élégante. Sponsor, les lions au Quito, Bandachala. Zamba
Bishop Chatumba, l'homme de la paix. Aki Fils Paul Tudilo, Mobali Métis, 16 ans de mariage. Respect. Mama Bobila Dawa, Moutombo Dikembe, Santa Timotombele. Villa na Luanda. Notre-Dame, Musunga Mabota, Mama Olive Lembe. Ma vie est tout mon être, sans toi. Ma vie est tout mon être, ma vie désormais tu seras celle ma maîtresse. À jamais. Dieu full business, Oyoki Warko the best, c'est bon. Mamisa Lemboka Beto Kangala. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu.